En tout cas, pasteur, nabi, hein, bino ba pasteur à l'église de sommeil. Mais nzamba tika bino, nzamba egara bino, boza na wifi ya nzambe te. Jésus-Christ de Nazareth ayebi bino te, boza egare. Bino ba, omoni te bazo préféré ba catholique ke bino. Bozo mona te ki bazo préféré ba catholique basa la dialogue. Basa la cohésion nationale ke bino. C'était pas la confiance na bino te. Bino ba pasteur ni nango ba yeko luka yake ndoko mona ba autorité ya mboka na ba autorité oyo baza en extérieur ya mboka. O baza en extérieur, o baza en Europe. Pasteur ni entre vous les pasteurs de l'église de réveil. Pasteur ni no ba yeko zoyer afin d'atala ba catholique esika moko. Afin d'atala ba catholique ba kende ko sala ba démarche ba catholique ba soluka kimia. Ozomona te ba boyi ko zobino. Ozomona te ba boyi ko zobino. Parce que ba moni ki ne boza na crédibilité te. Boza na bato oyo boza déjà na nzambe te. Bino bosambelaka les dieux de ce siècle, les dieux du soleil. Yango bino bosambelaka. Bino bosambelaka nzambe oyo le créateur le ciel et la terre te. Bino bosambelaka les dieux créatures. Bino bosambelaka les dieux créateurs te. Non, ayebi bino te. Ayebi bino te. Nzambe tolo na ba profession nyonso to ya mokili nzambe ayebi ka mwana na biso Rebecca. Que je les salue en passant. Nzamba yebi bino te. Bino ba pasteur bino ya ba pasteur à réveil. Boza ba vrai ndoki ba vrai sataniste. Ba vie ya bato ebeba na Congo likolo bino ba pasteur. Ba mabala bato ekufo likolo bino ba pasteur. Bana bato bakoma bakununa likolo bino ba pasteur. Koyena bandoka bato lokuta mwana na yo boye, mwana na yo ndoki, mama na yo boye. Mama bota mutu abokola ya boma yeta yako bomeka lelo. Bino ba passer bato lukuta vina yo bakanga vina yo boye oza envoûté okaka biloko boye bi yangwana bino bo presaka te ke bato botika mitema mabe botika jalousie bozala na compassion na sensibilité aimez-vous les uns les autres supportez-vous les uns les autres boye banzambe mutu aza na nzambe te akoyeba kosala bolamu te mutu aza na nzambe te akoyeba kosala mutu aza na nzambe akoyeba kosala bolamu mutu aza na nzambe te akoyeba kosala muninga mutu aza na nzambe te pardon akoyeba mutu akondo koyeba kosala ka mabe akoyeba kosala kaka bo akosalaka jamais bolamu na mokili abanda kosalaka bato mabe akobandaka ko jalousie mutu abandaka kozala motema koboma mutu akomona makila lokola ekomi lokola vitalo akoyeba kosala bolamu te parce que aza ya nzambe te. La Bible dit le diable n'a rien de moi. Mutu aza na nzambe te azaka na bolamu te. Babindele kutu baza na nzambe te me basalaka makambo nzambe alingi biso toyo kofanda na mboka na bango. Pasteur baza na Congo, 70% ya ba pasteur de l'église de sommeil, c'est pas l'église de réveil, l'église de sommeil. Baza ba vrai ndoki ngam na jebi sabino. Bandoko ya solo. Bozomo na bango na ba veste, nde bazo na ba église ba veste. Bomo na bango. Baza bango te. Baza bango te. Bible benga bango kutu e benga bango na Bible mingi te, mais Bible benga bango batu nyama. Bible na lingala batu nyama. Na français des hommes animal. Bible benga bango. Bible benga bango ba pharisien. Balata bilamba. Me baza ba tombeau branchi. Bible benga bango. Jésus Christ amonaka bango. Tango ba ye ba pharisien ba eli boso a Jésus. Jésus la beta so bozo ndimanga ite. Bondi mata makambo bozo mona. Ozomona ba benga Jésus ba kombo nyoso parce que Jésus a ki ko sauver mukili. Bango balinga ki te Jésus a ko sauver mukili. Balinga ki to balinga ki ba to ba esclave, ndenge Félix Tshisekedi a te peuple congolais nyoso tout esclavagiste, ba pasteur ba tie, ba peuple congolais esclavagiste. Ok pasteur aza motema balamu wa kende komona Félix Tshisekedi ke batu bazo souffrir, musa les alités, maye zalité. Cour ezalité tala bazanto balongoli bato na bazanto bazangi place koteka tala bakunu na ndenge bazoboma bato tala ndenge bazokata bato ba maboko tala ndenge bozokanga bakunu na lobi bobimisi bango tala Félix sala bolamu
Sala bolamu mukili ezali ya nzambe. Bape oyibi pouvoir. Sala bolamu. Sala bolamu. Mou passer la kenda ko Satan Félix ke pouvoir oyibi eza pouvoir à Martin Fayulu okosa na ngwelo roté. Passer nini? Botala ki ka ba intérêt na bino. Botala ki ka ba mbongo. Botala ki kosumba ba voiture. Mais bo basa na kati ya Bible que la Bible dit tout est vanité. Bino ba passer. Boza ba vrai ndoki. Obi ndika batu nyoso tala nazo loba na batu nyoso boza ba église ba pasteur. Moto baka tumula musapi. Oyo pasteur assembelela ye, ba pasteur a Congo. O ba sambela bino. Bomona bolambo pasteur ni. Bobono ba vérité. Bomona ka bolambo. Bomona ka bolambo na ba bien bosala ka no na liboko ba pasteur. E contente ba pasteur ba zo bo mabino. Biso nyoso tolingi Yesu. Biso nyoso tolingi koyoka parole. Mais à où vous partez? Place ni nozo tshali likolo. Okotia likolo. Okomana muto zeki motema malamu. Abadika ko sambela ba église ba église de réveil de sommeil wana. Akomi mutu mabe na kati ya ndako azalaki bien na ndako a changé makambo mabe na batu bokomi komona mutu le avancer comme bien mutu azozonga za ko se reculer le plus en plus na motema mabe. Non, non, non. Nani ou passer nini oyo akende ko yebisa Félix ke pouvoir oyibi eza pouvoir a batu nzamba kolinga te o travailler na pouvoir a muyibi oyo banda Félix azo pouvoir eloko ni Félix abalunga sala nyonso tout Félix azo simba ezo koma poto ezo koma poussière ezo koma yakopola soka simbi eloko kabo epoli même mwasi na ye Denis Nyakero oyo azali oyo azali soki tiktokers onde bazobenga ye na Piero Ruara alobaki nini alobaki nyonso tu Félix asimbaka esimbaka ebongaka te eushuaka kaka voilà c'est la preuve que le pouvoir abato ayibaki et puis biloko nyonso tu asobi na muyibi balobi biloko nyonso tu ayibi na muyibi ekobunga les bien mal là qui on profite jamais. Félix a bomi, akei na prison, a bomi batu, kakaboye, a boma batu. Batu nini Félix a bomite. Na primala si na biso batu ba kufwa. Bokende la prison na sous-sol ka Jean-Marc Kabundo alobi. Batu baza ko souffrir ba prisonnier ba liaka te ba melaka te ba konda. Bakoma kolia ba mpese, bakoma kolia ba mpuku tsoka zeleka, jusque pour ba côté loko na estomac. Muto ndengo na ngona bokolinga fonde la pouvoir. Muto ndengo na azobongisa ka famille na ye, bino bozo souffrir, boza na insécurité, ataka bino na insécurité te. Et contraire azolinga baliwana bino, azolinga bo avancer te, be kola balungeza te. Mwana pot nani mwana zali na mboka en Europe, na mwana za na Congo, une grande différence. Na avancement y a une intelligence. Mais non, mais non. Nangina no ba yo kankenza. Yo kankenza yo. Nani bazo bengo soki passer kankenza. Soit disant kombo ya ki passer bolata pobobo mabatu. Passer kankenza. Denile salobaka ke avant yo mata na podium obandoko mela masanga. Omelina no masanga. Après au bout qui ko prier. Yo pasteur yo, est-ce que yo za pouvoir na kosambela pona mutu yo pasteur kankenza? Comment yo lobi yo sambela ki pona colonel Nanga na longoli bénédiction na yo za pouvoir na kolongola mutu oyo nzambe apona? Yo za pouvoir na kolongola mutu oyo bénédiction za bapesi ye? Yo za pouvoir wana kolongola yo za nani po longola? Oh, na longoli pouvoir oyo na sambela kinanga. Mais pasteur nani kankenza? Mais tu es malade, ça fait 200 fois 300 fois 400. Tu n'as pas inconscient. Tu es un pasteur médiocre. Un pasteur, tu n'es pas responsable. Tu n'as pas la crédibilité. Tu es un pasteur médiocre, satanique, c'est tout fait. Et je le dis et j'assume. Pasteur Kankenza. On ne va pas que non, moi j'ai prié pour la main. Si on qui de prier pour la moto, on s'est vanté. La Bible dit, ni beaucoup de personnes, ni beaucoup de monde. Yo, qui ne s'est vanté que j'ai prié pour lui. Mais on sait que Jésus l'a fait.
Mais tout ce que Jésus a fait sur la croix, vous allez voir, Jésus est venu vous dire, c'est moi qui vous avais sauvé, c'est moi qui vous avais fait ça. Tu as déjà dit, Jésus-Christ qui a dit, Jésus a dit, je vous avais donné le pouvoir de manger sur les pâtres scorpions. Jésus-Christ, il a donné du pouvoir à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir, il a dit, je vous avais donné l'Esprit de Dieu sans mesure. Il nous a donné, Jésus-Christ, il nous a donné. Tout le monde peut prier. Et ça, quand il a prié, tout non. Et là, on dit, yo pesa, colonel Nanga, oh, le but que j'ai prié pour lui, la Longola, yo, ça le pouvoir à Kolongola. Peut-être Longoli qui ndokina, yo pesa qui est peut-être. Peut-être, pour qu'il ndokina, pesa qui est. Et ça, de l'autre côté, il y a mon Longoli yango. Mais là, oui, laisse colonel Nanga tranquille. Laisse-le tranquille. Laisse-le. Sans feu, et qu'on touche payété. Mais, yo, zo baki Longoli, mais ça quoi avancer? Mais ça quoi avancer? Yo kadi si colonel Nanga ndenga zana Jésus-Christ azana nzambe te mutu nyoso ko loba mabe na ye ko tourner ye ta mutu azana mission nzambe. La Bible dit remerciez-moi dans toutes les circonstances. Bible mtelobi ta mutu soupe nzambe mutu azana simane pa ko libere mboka wana parce que Félix aso ka mutu te alors de ko ka mutu te nani mutu ce qui nani comme ne oya ce qui na Bible wana Pharaon bande ko yoka te Nzamba salaki nini atendaki Moïse akikuwa ibisa ye tika alingite lelo akufa te lelo zawadi Nzamba atendaka Moïse bakufa bango tout Pharaon wana mais pareil avec Félix pasteur moko alobaki ke soki asali cohésion te akosisa mandat te pasteur moko alobaki yango Rebeka mpe alobaki yango Rebeka alobaki ke akosala eloko te mais pasteur moko alobi ke soki asali cohésion nationale te soki asali yango te akosilisa mandat te Martin Fayulu asengaka cohésion nationale bolobaki nini azolinga baposte azolinga boye ezalaki mpona kimi abande komona musika yango moni babande kobenge aigle mais lelo mondibaki yango te ntango Félix ayoki minduki nda ye kolobaki akomi koyamba basango epuis aza mpe tetia baluba ki orgueil ya baluba ke na kosala langa cohésion nationalité mais soki kozali cohésion nationalité okomona message yo pasteur oyo nzambe apesaki message okomona ndenge koyela yo epuis na Belgique bakolandela bamakambo na yo epuis bakobotola biloko nyonso Félix otikala leloko te les biens malaki on profite jamais yokanisi kolela bato oboma na nini na prémanence na yo oboma bato oboma bafamille wana elela te bafamille wana yokanisi ndenge oboma bango nzambe aza juste akotika yo vivre ndenge ozovivre omelaka bamasanga mikolo nyonso libumu na etondaka bosepelaka na bambongo bato bozoboma nzambe akotika bino tout ce pays ici-bas biso tout ce pays ici-bas kusuka na ekoki Félix lelo ozokende osisi manda yango yoka 15 mutu alukuta sataniste diabolique oyo lobi mpona langi ekosimba te ekontraire ekotournele yo na longoli yo ki eti yoka 15 yo oza na pouvoir ya kolongola mutu nzambe apamboli quel pouvoir oza nango sataniste baluba bandoki baluba basataniste yango na babesi balingaki bino na pouvoir te kindoki etondi bino baluba boza bandoki baluba nyonso bandoki bato borgueil bato bateti bayo kobebisa mboka bato bandoki ekosimba te nanga koavanse ti akolongola Félix osokomi na suka to Félix nanga il fallait nous sauver dit ce qui nanga te Félix nda changer constitution ce qui nanga te de Félix a changer constitution d'afin du pays libéra après ya ti mwana na ye siko biso tonyo kama to fonda kaka awa to tabula kala ba marche libéra non na mukili tout il est à fin il est à fin là le fin de Félix est arrivé et Félix qui doit partir vouloir ou pas d'ailleurs qui misi famille na yo yozo ke okete okokufa